ye moko koma ko dondo na voiture wana akenda ne bambiance atika kutu mwasi wana na ndaku abimisaka ta mwasi wana te atambwisaka ta mwasi wana te aliaka mbongo o leta koma ofuta ndeko wana aklema ba disabilité nyonso tout oyo ezala na mokili. Bonjour, bonsoir, mbote na bino sous ba famille arabe. J'espère que vous allez bien à Bolingo Zambe. Ngai pe nazali bien, Dieu notre Père Nzamba lula azobatela. Merci na bino na ndenge bozongi susu liboso na ngai. Soki ezali mbano liboso talanga, kombo na ngai ezali Anita Mavita Double Star. Nazali présente na présentaka émission oyo ya Anita Mavita Show. Please ba famille awa nasenga mbongo te nasenga kaka pardon aider ngai partager liker commenter s'abonner yangwana esalanga malamu yangwana emotivanga epesaka nga courage ya kosala lisusu mosala. Na video lelo na lisusu na video moko ya mawa o esali ngai passe etangisi ma misu na ngai mepesi ngai na kanda yango na lisusu liboso na bino to partager video oyo. Ba famille nanga avana kota na tela bino video oyo na meka ko expliquer bino mwa muki. Ezana ndeko moko ya mwasi azosenga aide, azosenga help, azosenga président na biso aide, azosenga public ba aide yepo, azana condition ya mwana moko azana maboko azobela makasi mwana wana akokukufele kala mingi te na maboko. Avant na kota na video na nga na olinga na pesa merci na bandeko na nga nyonso tu o boza na TikTok na bandeko na nga misusu ya WhatsApp ba misusu pe na YouTube na réseaux sociaux na nga nyonso partout to kota na nga na pesi bine vraiment merci ndenge vraiment bo répondaki na video ya ndeko o na salaki o akatana ki likolo bolakisi pe na bolingo bolakisi pe na bo abata mawa bosali pe na effort to luka ndeko wana poto aider en tout cas nzamba lola vraiment apambola bino malgré ça tozui numéro ya ndeko yango te tozaki pena na posa tosola na ndeko na ye moko mais bato yo na osola na bango eza bango te baoloba ke bazana limora ndeko yango te mais toti na mbongo baki etikele mais na boyeki kozwa responsabilité wana ya kozwa mbongo ya bato ya opesa mutu muswaki na ntango ekoma na maboko ya mutu wana te mais na yeki kozwa message mo ba bike no ndeko wana esi baedaki mais quand même nzamba lola moni volonté na biso nzamba lola amoni mitema na biso ndenge to mekaki kosala effort to aider ndeko wana mais tozi chance ya kozwa ete po tozi numéro na ete to yebi famille na ete na yesus na video o ya mibale ndeko na nga place ozali soko moni oyebi ndeko mwaso oyebi ndenge ni to kozwa pardon aider ngai lukela ngai numéro na meka koswa na ndeko wana na ba onyoso boza na besoin ya ko aider occasion yango yo to aider ka ndenge na lobaka dimi ya malamu ya opesa yango yo nzamba lola abosa na yo te tala ndeko mwasi ndenge azolela ndeko mwasi atangwisi ma ya misu alobi azaka na mwana moko kaka o nzamba pesa epe mobali akufa ana muto aider yango nazosenga ba famille to lemba te bolemba ngate ton nazoela bino ba video nazoera ka ko aider na yaka na ba video ya esengo na yaka pe na ba video moko pe ya mawa po toza na choix te. Bonsoir bandeko oyo ezali likambo ya pasi mama oyo komona ye mama Rachel o bozomona mwana ye ya mobali mwana komona ye Ephraim po nga na yebi histoire oyo te peut-être mama ye akobanda ko expliquer biso non histoire ni nango ekomelaki mwana oyo ti ekoma na niveau oyo eloko kaka na kosenga epa na bino mama aleli epa na bino gouvernement ya Congo aleli epa bandeko nyonso bamonaka mwana fuske mbongo na bango bameka kosunga ye puisque ye moko abundi na propre fort na ye na oyo nyonso azalaki nango mais asili vraiment asili na baéconomie nyonso azalaki nango esili likambo pasi ke mama se trouvé l'hôpital ate eloko moko te mais mwana malade ezo continuer ebotala mwana ndenge adeforma malade ndenge ebebisa mwana nzoto mwana alobaka te ka kolela kolia kutu mwana azokoka kolia te poto yoka no histoire nsima tokozonga na maloba na biso mbote mama.
S'il vous plaît, maman, comment on a Maman Rachel Makisi. Tout le monde a mwana boy. Ni na ngwesala ete mwana kitoko boy a se retrouver boy maman. Merci beaucoup pour ma parole. Papa n'a pas vraiment la passe. N'a vraiment la passe sur la zone pour même le métier. Merci na lobby mais na ebike nazo senga na gouvernement na biso. Nazo senga même na notre président Fati, même maman Denise, ndeko nyonso ya Monica aza na makoki ya osungaka. S'il vous plaît bandeko, nazaka na mwana okamoko. Problème ya mwana ezalaki nabota ye na kini na bachinois. Erreur ezalaka erreur ya bamédecin. Ezalaki na problème attention ezalaka kotumisa. Esengaki fale basala ngai césarienne. Moko ya bamédecin oyo azalaki kolandela nga alobi te basala nga césarienne te baprovoke nga. Na koprovoke ngai nde komplika mwana oyo nayebaka kosala rupture ya utérus. À partir ya hôpital ya bachinois eza na quartier 7. Mwana bima azala makila ye nyonso amela makila. Loka pandaki batika biso azalaki na infection moko ya cerveau oyo ezalaki mal soigné. Eloko epesa nga vraiment mpasi na kokaloba moti. ezosala mpasi tanke mama komona ka mwana oka moko naza na ye. eflemesi tozolala tozolamuka malformation oyo ezokontinue kokoma na nzoka mona. eya kosala apres komimisa biso na hôpital apres 6 mois mwana komai kosala bacrise moko lokola ya meningite. kozonga mpa na bango suite ya malonga bazali kopesanga te. ndenge yaka kosalaki papa na bango akufa aseretovani moto azalaki na cousine moko na matadi ndasengaki na ye na matadi. Depuis que je suis ici, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué pour pas le 9 ans et demi, il ne marche pas, il ne parle pas. Il a fait plus de 2 ans. Une soins intensifs. Tout ça n'a pas causé la langue. Et si là pour la de Konangai. Nabiki na lela qui même la compte nanga moké à TikTok. Il y a des gens bazaki kosekanga. Ya musu balobi nanga na zalokuta. Na kola mukana tango mokote. Na pasi ya mwana nanga na fonde loko mo bonté et ça charme ngati. Zambalola simba mitema s'il vous plaît. Nazo bonde la bino na kombo na Yesu Christ. Mbeko nanga son moni pas jour quand dirise motema na ote je souffre avec mon fils tant que maman onaza comme on a un état ils ont ça passe parce que malformation au moment toujours le babo colonne comme mupandi ici dans l'hôpital babi que ça quand la bango c'est parce que j'ai fait plus de 3 mois ici même mon enfant a arrêté. Ils ont senga que babi fona que na mwana on est étranger civil. Na kobanda na moyen nini. Nazo pete na banda na nini parce que nyonso na koka ozala na mona koki ko dépenser mais ezotenir. Pendant que naza na bomo na kolinga komona ete kazo kufa parce que azaka ko moko naza na yo. S'il vous plaît nazo obligé mon douter. C'est une demande. Ndeko na ngai. Kosa na mbongo moko boye sunga ngai. La fièvre est au sol 3 mois, elle va fortifier à 40.
allez là quand même la problème tout qu'on a eu bande konanga s'il te plaît ça a quelque chose pour moi nazande konabino naza étranger te nazande konabino eziloko nakoki osala ngo te me nasala ngo parce que nakomi na suka s'il te plaît naza na posa ex na bino s'il te plaît ndeko nyonso oyokinga pardon koyesa motema no makasi te yoka mawa naluki osala effort nyonso toza leka lokola ka moto ndeti akokufa lobi bana kokomona kufa te naza na posa na ye s'il te plaît bandeko na ngai nakoka kotombola ete parce que bana nasala rupture ya uterus wana nakoma na problème ya colonne naza mpe na motu te s'il vous plaît merci ça fait mal bandeko ya diaspora bino nyonso bozolanda biso mama sengeli esungi epa na bino mama Denise Nyakero mama yo nde moto ozosunga mama Olive mama wakomi na suka asengi mpenda lisungi na bino soki bino bosungi ete mwana azokufaka mingi te tosengi vraiment que bino nyonso bozolanda bavideo oyo partage yango publie yango panza yango mutu nyonso atalaki mama ya biso akomi na suka bafamille na ngai biso nyonso tokoti kolanda video ya ndeko oyo esali pasi esali mawa ntango nga nalobaka bolobaka na nga o Anita kokomparaka poto na Afrique te bozaka na bino na réseau mais eloko mo epesaka nga kanda na système ya mboka na biso Congo ezali bandeko na biso bana Congo bayebi droit na bango te bafamille na biso ebele bana Congo bayebi droit na bango te ekozala bien na Congo bokoma kotangisa batu loi bokoma kolakisa batu droit na bango na kati ya mboka ezalaka nini po batu bayeba soki bakomi na problème lelo place nini fo bakende kosenga place nini département nini fo bakende kosenga aide babiloko oyo il faut pena bakoma kotangisa peuple congolais ayeba droit na ye na mboka wana ezalaka nini soki aza na besoin aide place nini fo akende kosenga aide bandeko na biso ebele bayebi te bafamille na ngai ndeti kaya ndeko na biso ya mwasi oyo mpo na kaya mwana na ye ndeko na biso ayebi te place nini mpo akende kobeta porte ndeko na biso ayebi ka fabelela président ede ngai public baede ye ma leta il faut aide ndeko oyo mpo ndeko oyo ana mutu aosunga eta lobi bieke mutu ya kosunga ye aza te na condition o mwana na ye aza nango ndeko na kotelema te ake koteka ake koluka aotika mwana na nani donc l'état faut charge na ye l'état fa bokola mama wana abokola na mwana wana alukela bango place il faut bavanda nazo comparer poto na Congo te nayebi condition ya mboka na biso mais il faut aider mama wana biloko oyo esenga esalamaka na mboka na biso yangwana na bakaya bongo l'état il faut telema oede batu ya bongo mama wana tala condition mwana na ye mama na zolela aosenga aide nana ko aider ye mwana fo zo traitement mwana fo lia fo baza na place moko ya bien mais muta ko sunga ye azate na ba famille oto botama na ba Congo mbongo ta malongi ezalaka te mutu oto ye moko bula lokata mwa tembele mwa ndunda mwa tomsona lesa bana ye yo kasi mutu nini oyo akolinga azwa mbongo na apesa mama wana afutela mwana azwa traitement ou bien apesa alukela mama na ndako ou bien afutela mama na ndako nani akosala ngo muta osala ngo azate ezate ke balingi ko aider te mususu bandeko na biso bana Congo bazana souci ya koyedani bango na bango mais basala yango te po bana bozwi te
bana bozuite ya koyede baninga yango no moni basala yango te. L'État il faut telema o aider batu ya bongo to bana ba disabilité ba ko sa souté ba ko luka mbongo te pona ko boko la bana bango biloko oyo bino fo bo concentrer na ngo yangwana na oloba te ke tolinko aider te na oloba te ke po to kopesa te eza musala biso te da charge na biso te to aider toujours to aider. Mais si vous pouvez konza mboka, bato bo travailler na département santé, pardon, bo travailler bien, bo yoka mawa, tala bato yo ke la mawa bango yeyo. Tala bato oyo, bino pena bo laksa biso bo sala musala bien bango yeyo, baza bata osunga. Mwana lelo soka kufi na négligence, mbongo ezate, mutako eda azate, na nzamba lola osepela na bino te. Ako sepela na bino ata mukete po mbongo eza na Congo boyebisaka biso mbongo eya na Congo siko na expliquer bino ndenge en Europe ekendelaka ata bolobi na comparer Europe na Afrique te na comparer te mais na expliquer bino réalité mundele a comprenage omoni ba famille bomoni condition ya mwana wana mama na mwana bana priorité makasi en Europe ana priorité koleka ngai na yo en Europe tango tokenda ba place pena to sali mulongo bango balexaka bango ba pesa bango valeur makasi ba kipara banana makasi po ba otala mutu moko talinga condition na ba para ba nyoka maka ba mona ke mutu abongo ausana eso lote na vitika to respecter tika to pesa e chance to sala otoko ko sala po mwana nazala bien ba parents na epe bazala bien na Europe awa ba aider mama wana ba pesa mama na ndaku ba wando pesa mama na mbongo aboko la mwana wana msupe na kidiba mama wana ba lukele bat o bando ya na ndaku basunga ke na mwana wana mo ba beta kata tour na parc ba kenda kena ba centre ba kenda ni kotika ta na classe mwana naza droit pe ya kotanga ba opesa mama na ndaku na kidiba pe ba opesa pe mama na voiture po azalaka na mwana wana biloko ozo senga na Congo bosela ka batu ya mwana ata nyonso to tata ndambo kaka na mutu aza na disabilité moboy l'État aidaka bango l'État zwa charge na bango batu misusu kutu bazaba mibali misusu kutu bazawa mwasi ne azaka nene na problème te mwasi ne la koma disabilité moboy ou bien mobile na koma ne disabilité moboy l'État koma ofuta ba mbongo l'État pesa na car ba futa kena mbongo omona mobile na kuta koma ko dondo na car wana amimarata mwasi kutu na car wana te abimisakata mwasi wana te ye moka koma ko réunir na ne ba ambiance atika kutu mwasi wana na ndaku abimisakata mwasi wana tatambu sakata mwasi wana te aliaka mbongo o l'État koma ofuta ndeko wana aklema ba disabilité nyonso tout oyo ezala na mokili awoma olia ba mbongo wana l'État olandela ngote po l'État ebina ete l'État ebira ke non azo sala po azo sunga mwasi na ye mais ye moko mobali wana etali ete mais l'État quand même a sala devoir na ye o esengaka fa sala po na muto akomi na condition wana po na muto akomi na condition ba ebika o sala lisuti azasu na makasi azasu na énergie te mwasi wana be mobali wana azana besoin aide ya wana moni l'État telemaka po fa sunga mais na muto ya motema mabe ako renye na ye akotika muninga na condition moko boye siko bino na Congo babiloko boye ezobimisa président na biso mabe babiloko bezobimisa pe mboka na biso pe jar OK eza musala président te eza musala bato basaka na département na o baidaka bato baza ba condition wana bango nde bino nde photo condamné bino nde bo travailler bien te komona ndeko mwaso akolela bongo te akoko matina niveau te asala video asenga aide tele loka mawe salinga lobi asala ki video musu na TikTok na ye aya posenga aide bato bayebisa za lokota pona nini po parce que biso bato tozana Europe bato musu ba na Afrique ba moni ba vanti trop batebele na Congo ba kosi biso surtout biso bato tozali bana ba kosi biso na ba façon nyonso tout au mona mutu ayokani na hôpital moko ya kwena bango
bakangi bandage bakangi band na lokolo o na buka na kio na zoki tinda mbongo akio na pite mo bazui mai moka bavanti batie loka bazongisi mai abengi o mutakufi oke lokuta na sali na accident tema bakosa trop yango moni ekoma pondima mutu ekoma pasi siko bato pena bakoma kondima bafilme bango pena boye tomona ndeti na condition mama oyo nga anita na koloba te mama azokosa no na koloba tate kutu mama azokosa mwana na ye wana ndimi pena abomba kutu mwana ete ma ndimi achana mwana wana video to mona ye malobi aleli atangisi na ma misko ande bomoni ye bato balobi aza lokuta esalinga pasi tala ndeko mwasi ma miso etangi mwasi kitoko epi mobala nga akufa na ye abi papa mwana na pe akufa mwana pe azaka na mwana moko na mokili oyo azana mwana kaka moko na mokili oyo akondi mata vanda bonga mwana ya kufa yango mwana zenge na shwate ndeko wana mobala ya kosala interview andimi asala video etambwa ne longa mwana po ana shwate azana besoin aide mundele ayebi mundele a comprenage mundele apesaka bata bongo valeur mundele luka after batuana mundele kozilo kera mundele akosala nyonso tu mundele akopesa ona mbongo mundele akopesa ona voiture mundele akopesa ona ndaku na biso bata normal boso na besoin ndaku ba opianga te ba opesa la famille omoni awa na Europe bato bazana ba condition wana ou bana ou bana ba disabilité ou bien bazana mibali mo bazana ba disabilité mo bana basa ba disabilité mo bango nde bazabongo basenga na bango te bango nde bazabo basala ba video te ke basengo pardon edenga basala ngo te pondingi bazabo bazana na mbongo bamona na bango na mbongo na bango l'état est d'abord na mwambo mo ya c'est bon et l'équipe msu batu msusu bazo sala bamona na l'état pena edaka bango po kozana mwana azana condition na ezape facilité ezape makambo na ngwa bamsu balala raté bamsu bazana hôpital in and out mso lelo lobi na hôpital lobi na ndako lobi ko na hôpital des jours na ndako des jours hôpital ou bien une semaine hôpital une semaine na ndako bien pe bamsusu azana condition na mazena maladie te abelaka na ete mais a déranger kaka potalaka mwana mukolo bo mwana komi na 9 ans déjà ou bien mwana 20 ans ou bien mwana âge mobe ou bien papa mukolo bien maman mukolo yaya mukolo azana condition wana siko lobara te peut-être ana besoin asuba ana besoin asumba mais moi lo bezate do basili moko azo sala emso yozo mwana nka ezo déranger yo ezo pesa na ye moko kanda babiloko bongo siko mama na eske arozana sengo te papa na eske arozana sengo te eske mama na eske arozana sengo te yango moni biloko bongo l'état azara toujours wana pona ko aider bato bongo pona ko sunga batu ya bongo ndeko mwasi pe tondimi po alakisi biso na mwana na ye moko na mutabanda osale interview tondimi ye mais ko so mutaye mobimba lokwa ngamo na eko ba pardon bo edenga boyo botu bondi mangate po tema lokuta eleki trop na Congo bate misusu bazana na Congo ba lokuta bayaka kokosa yango moni ekoma pasi po batu bandi mabango ekoma pasi po batu ba aider mutu soka ko senga aide na réseaux sociaux tondime ka boy ekoma pasi po ba kosi trop to moni ba vanti trop MOP ngana kondana bango te eza pasi nde mutu sala bango bakosa biso ngana kondana na nga bango te ezalaka pasi nde mutu sala mutu po akosa ezalaka pasi nde mutu memaka mutu na moyibi ezalaka pasi nde mutu memaka mutu na lokuta mutu soki ana bozuite ekomisaki motema mabe ekomisaki jalousie na batu ekomisaki complexe ekomisaki makambo ndenge na ndenge yango moni batu misusu na Congo bakoma ko croire pe bakoma ko believe que ye ninga zawana faliaka na posha mutu fa yiba fa boma fa sala mutu mabe nde bango baloba na olia na posha mutu na oboko la bana na posha mutu e amour ezara ba faute na bango te ezara po bozu ezate misala ezate eloko osala na Congo ezate ye falia
yefa boko la bana yefa afuta ndaku emsu yefa boko la bapara na ye yango mona etindaka bango basala makambo oyo oyo biso tomona yango mabe moi tozosenga kaka pardon yango nga nazosenga pardon bafamille toyede tolemba te na koyede tant tomona bavideo ya boye soki omoni video ya boye ndeko kokanga motema te partager po ntongo ndeko wana andimi vraiment abimisa exposer mwana na réseaux sociaux belongi na ye moko abombe elonga mwana te abombe elongi na ye moko te seki aza pena na besoin aide ndeko nanga partager ata video nanga ote video moko moni place moko ndeko nanga partager moto azosenga aide na ndenga solo po ekutana na bato lokola yo na bato lokola nga na bato lokola ye to aide to ana choix te po soki to aide te bandeko na biso bakufa lokwa basoso to ana choix to aide bango biso onzamba pamboli biso pe photo pambola bango kande na lobaka mbongo esengaka ebima tango ezobima yango ezongaka